Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali bolingo oyo evandaka na kati ya motema. Bandeko soki lelo tolobeli na sujet ya bolingo oyo evandaka na kati na motema seke elingi koloba na makambo ebele. Ba mosusu bakozwela yango na ba parametre ya bolingo ya mwasi na mobali, ba mosusu bakozwela yango na parametre ya bolingo tango mosusu ya makambo ndenge na ndenge, me bolingo oyo evandi kati ya motema oyo biso tokolobela na mokolo ya lelo tokolobela yango na sansi ya bolingo evandi na kati ya motema ndenge nini moto akoki kozala na susi ya ndeko na ye to moto oyo ayebi te me ami pesi asali mwa sacrifice moko boye mpona koede moto oyo ayebi te. Bandeko babolingo tomonaka yango ete biso na mboka na biso RDC tomonaka ndenge nini bato mosusu bazalaka ete tango ayebi ete azali na bozwi mingi azali pe kopanse na bato oyo bakelela. Ezali pe na bato mosusu tango azali na bozwi mingi azali pe na tante ya kopanse na bato bakelela ye kuta azali kolinga ete nombre ya bato bakelela na kati ya Congo ese multiplier po ete azwaka opportunité babengaka ye chef nde ezali kosala ye esengo. Me ezali pe na bato mosusu oyo balingaka komona moninga azala na pasi te oyo tango amoni ete moninga azali na pasi akimi mbangu mpona koasiste ye. Bandeko babolingo lelo tokolobela na oyo etali ndeko moko congolais. Ndeko wana selon histoire oyo ndeko journaliste moko ndenge alobaka mbala ya liboso na babilili totalaka. Ndeko journaliste alobaki ete abandaki kokende kotambola mpona kosala ba reportage na ye ndenge ya mesani na balabala moko tango azali koleka amoni bana bazali kolela na kati ya lopango moko. Par curiosité alobi akotatala nanu tango akoti aye komona ete bana bazali kolela po ete tata na bango babetaki ye masasi. Après avoir kobeta ye masasi tata azali na mbongo te mpona kokende na hôpital bazali kotraite na ndako traitement wana bandeko ndenge tomonelaki yango ezalaki pasi pe mawa. Ezalaki pasi pe mawa komona penza ndenge nini ndeko mobali bazali kotraite na ba condition moko oyo ndenge tokoki koloba ete ezalaki penza na ba condition moko mabe.
ndeko journaliste alekisaki émission yango, alakisaki yango na babilili, pe alobelaki yango, pe biso nyonso tout omonaki. Mais par une grande surprise bandeko ba bolingo, kaka na ba émission wana ndeko journaliste aye kotiela biso lisusu émission oyo azali kotalisa ndeko mobali wana ndenge akendengi kozwa traitement, ndenge nini bandeko mosusu oyo bakotisaki maboko na mabenga na bango après avoir koyoka émission wana, komona émission wana pe komona ndeko mobali wana esali bandeko mobali susi na motema, pe mbala moko bandeko mobali, bandeko congolais ezala basi na mibali baezitaki te, bakotisaki maboko na mabenga na bango, pe babimisaki mwa ndambo oyo bazalaka na yango pona kosunga ndeko mobali oyo azalaki hospitalisé. Vraiment geste wana tosepeli na yango mingi, tozalaki touché, pe ngai mama Rosalie na yokaki quelque chose na kati na motema na ngai, mai ya miso ekitaki pona koloba ete Nzambe bato oyo lelo basali geste oyo pona ndeko oyo azwaki masasi azangaki moyen ya batraitement, mwa moke na bango oyo bazwaka oyo pesaka bango, tala bapense na moto oyo azalaki moto ya pasi ya 8000 km, bapesi quand même quelque chose po ete esunga ndeko mobali. Nalobaki ete Nzambe pambola bandeko oyo pe bakiselanga bango ya mingi po ete na mokili oyo lipamboli bazwaka yango na bandenge ebele. Ndeko ndenge omonaka ndenge tokendeke na église po ndenge moto alobaka ete aya nakei kobondela po ete nazala na ordre na Nzambe po ete na préparer avenir to un jour nazala na lola, ndenge pe moto koki kosala pe pona koluka kobanda koarrache ba bénédiction na yo. Bandeko vraiment nazalaki na esengo mingi yango na nalobaki ete nayebisaki meme papa Botamba pe na sololi na papa Roger, nalobi ete tokozanga te, il faut tosala émission mobimba tolobela likambo oyo po ete soki biso nyonso tu bakongole tozali na kati na likanisi oyo tosimbani bomoko, tokomi koyokana, tokomi kosalisana, ndenge tomoni bandeko oyo basalisi ene koni ndeko na bango kutu te, famille te, eloko moko te, mais bakotisi maboko na mabenga po kaka ndenge bamonaki na babilili ndeko azalaki kosouffrir. Yango na biso pe ba journaliste ya Radio Zumel 1000 tolobaki ete tokotikala indifférent te. Tolobaki tokotikala indifférent te, tolobi ete il faut biso pe totombola mongongo pona ko remercier bandeko oyo ba sali likambo oyo po ete ezali likambo moko ya malamu, ezali likambo oyo biso ba congolais tokoki kovanda kimia te, il faut topesa bango merci po ete bandeko mosusu pe mbala ya sima bazala pe na likanisi ya kosala lisusu mingi koleka na bandeko na biso oyo bazali kosouffrir pe komona pasi. Yango na tozali ko remercier ndeko mwasi Irene Zongo, topesi yo bambote mingi ndeko Irene Zongo na oyo outaki kosala geste osilaki kosala kokotisa loboko na libenga na yo pona kobimisa mwa ndambo oyo ozwaka wana poto otindeli ndeko oyo babetaki masasi na Congo, ndeko Irene Nzongo, topesi yo ba merci mingi, Nzambe ya pambola yo pe tosengi te Nzambe ya bakisela yo esika oyo ozangaki abakisa lisusu ya mingi pe ba problème na yo nyonso to ozali na yango na vie, Nzambe ya pambola yo. Topesi pe lisusu merci na mama Valentine na Londres. Mama Valentine na Londres topesi yo merci mingi, bozali bato oyo toyoki bino kaka na ba émission ndenge tolandi, mais toyebi bomoto na bino te, toyebi bino te, yango ete tozali ko remercier bino, tozali ko pesa bino merci na geste oyo bosali pona ndeko oyo azali na Congo na pasi oyo azwaki pe etouche bino bosali ba geste, vraiment tosengi bino merci merci merci, Nzambe apambola bino pona
eloko oyo ya malamu osilaki kosala mama Valentine na Londres, nzambe apambola yo pe abakisela yo ya mingi. Topesi pe ndeko frère Paul na Irlande, topesi yo bambote mingi frère Paul na Irlande, topesi yo bambote mingi po ete tosengi te nzambe apambola yo pe abakisela yo ya mingi esika obimisaki mwa moke na yo mpona kosalisa ndeko oyo azwaki problème na Kinshasa pe kotindela ye mwa quelque chose po ete ndeko wana ameka quand même ko survivre po ete ndenge eta ya pota wana ezalaki ndenge pe situation na ye ezalaki bapota ya boye ndenge tomonaki na bilili akoki kozwa ntango mosusu tétanos evandi na nzoto ti mokolo mosusu ekoki kosala ye mabe. Vraiment bandeko merci na oyo bosali, to remercier ndeko frère Paul na Irlande, nzambe apambola yo pe to remercier lisusu ndeko Siala alias Tika Abubambi na Londres. Donc Siala alias Tika Abubambi na Londres, to remercier lisusu ya mingi na ndenge osali quand même geste ndenge osungi ndeko mobali kuna na Congo. Vraiment nzambe apambola bino pe to remercier lisusu ndeko Lievin Chipamba, to remercier yo ya mingi Lievin Chipamba Senghor Nzeza, to remercier bino ya mingi na makambo oyo botaki kosala. Vraiment mokili emoni geste oyo bosilaki kosala, totikali pe indifférente yango ete tosaleli bino pe émission mpona kosenga bino ba merci. Vraiment bandeko eloko bosali ya malamu, nzambe apambola bino pe abakisela bino ya mingi. Oyebi ndeko na koyebisa yo eloko moko na mokili oyo lipamboli bazwaka yango na bandenge ebele. A part église okoki pe kozwa lipamboli na ba circonstance mosusu ndeko okoki koyeba te. Boyebi na mokili oyo ndenge tozalaka wa ezalaka na makambo mosusu ndeko okomona ntango mosusu osalaka likambo moko ya malamu kala yo kanisaka neti likambo wana osala nzambe ya bosana, me koya kokoma na circonstance moko boye ndeko okomi na likambo moko yo moko ozali komituna na kose retrouver ndenge nini, me okomona nzambe ake koutilize moto moko boye neti akomi neti ange na yo ntango azali koya pembeni na yo mpe azali komemela yo solution. Yango wana bandeko babolingo tozali na esengo mingi na geste oyo bandeko basali oyo basili kosala mpona ndeko oyo babetaki masasi na Congo. Vraiment nzambe apambola bino soki biso bakongole tokomi na kati na bolingo ya boye. Vraiment mboka na biso wana na banzi ete tokoloba lisusu teke omboka na biso ezali na kati ya libulu, omboka na biso po ete ebonga il faut mosali na nzambe moko ya president ya sikaya oyo yebi nzambe te. Eloko koki kotinda ete mboka na biso ezala malamu lelo pe tozala na ndenge ete mboka emonisama ezali kaka tozala bomoko pe tozala na bolingo pe wana bandeko babolingo bokomona ete Kongo na biso ekokende liboso. Mais soki totikali kaka na ndenge ete tozali kotikala kaka na esprit ya jalousie kotongana olingi komona succès ya moninga te moninga zwa te soko oyebaki moto moko boye azalaki pauvre souci na yo kaka omona ka ndenge azali pauvre a changer te atikala kaka ndenge azali te, wana ezali malamu te ndeko, wana ezali malamu te. Yango ete ngai mama Rosalie nazali touché pona kolakisa ete nazali penza na esengo na oyo bandeko basali na kozongela lisusu bakombo ya bandeko oyo. Mama Irene Nzongo, merci mingi topesi na yo na ndenge geste oyo sili kosala epai ya ndeko oyo azali pe famille na yo te ene koni, me na oyo kaka omonaki pe osali geste merci mingi. Topesi pe merci na mama Valentine na Londres, merci mingi, merci na oyo bosili kosala pona ndeko mobali oyo congolais ezali esengo mingi. Pe merci mingi na frère Paul na Irlande, nzambe apambola yo pe abakisela bino ya mingi. Ndeko Siala alias Tika Abubambi na Londres, nzambe apambola yo pe abakisela yo ya mingi esika ovandaki esika ozangaki. Pe
ndeko Lievin Chipamba Senghor Nzeza na Paris. Nzambe apambola yo, apambola bino, abakisela bino ya mingi. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba. Bandeko ifo boyeba yango ete soki biso ba Congolais tozali na bolingo ya boye ndenge tomoni geste oyo bandeko basali na banzi ete Congo na biso wana ekoki kotombwama pe Congo na biso wana tokoki kozwa ba solution na makambo ebele. Oyo bandeko basali bandeko ba bolingo eloko nazali koyebisa bino ezali eloko moko ya malamu pe ezali likambo ya kobetela maboko pe koapuye. Parce que eloko ezali kosala biso mabe mingi na kati ya mboka na biso Congo po ete totikali kaka na système ya kotongana koinana. Soki oyebi ete moto azali mobola situ na poto soka azwaka te susi na bato mingi okomona kaka yazala kaka ndenge wana. Soki bamoni ntango mosusu moto wana obi alataki mwa lipapa moko boye, lipapa wana ndenge alataka situ na baete omona ntango mosusu lipapa ngo ese liami okomona bakomi kotonga tala ye wana lekita te. Nde eloko tozali kosenga ete tozala na bolingo po ete bolingo soki tozali na yango ndeko ate omoni ete ndeko na yo ozali na pantalon moko soki olobi ndeko wana namonaka yeke azali na pantalon moko soki toyokani ata biso bakongole tolukela ata mwa babilamba moko boye tokende kotikela ye ekozala malamu. Mais bakongole biso totikali kaka na makambo ete kotongana koinana kolobana mabe wana nde problème ototikali na yango wana nde zali mabe mingi yango ete tango na lobaka ete kokufa ya Congo ezali kaka te ndenge bino bomesana koloba ete ndenge bato bazali koloba ete kokufa ya Congo ezali ke po ete biso mboka na biso ou bien bapaya bazwi yango bete. Congo ezali kokufa sur tous les plans. Congo ezali kokufa na ba mentalité na biso. Bandeko, mingi bazali koyeba teke ndenge tozali awa na kati ya Congo. Ndenge tozali awa na Europe. Mingi bazali koyeba teke soki tosali attention te ba mentalité ya bato mingi na makambo tozali komona. Ya kozoka ba idée ko beta batu ko finga batu ko loba makambo ndenge na ndenge ezali ba mentalité ya bwende lelo ata soki ba lobi ete bon Congo yango pe bolukaka bozwa yango ba pesi biso Congo yango toko kende kaka na kaopo nini to uti deja na ba mentalité ya mabe ya kopola yango tozali kosenga na bandeko ekozala malamu mingi tozala lisanga tozala liboke tala geste oyo bandeko bauti kosala elakisi penza bolingo na bango. Mama Irene Nzongo, Mama Valentine na Londres, frère Paul na Irlande, Ciela alias Tika Abubambi na Londres, Lievin Chipamba Senghor Nzeza na Paris, pe bandeko mosusu vraiment Nzambe apambola bino po ete bolakisi penza bolingo na bino. Bolakisi bolingo na bino na oyo bosili kosala. Nzambe apambola bino pe abakisela bino ya mingi. Bandeko, nayebi ke awa na poto eza na bato mosusu pe bazalaka na motema ya bolingo. Oyo bazalaka na motema ya kosalisa. Oyo balingaka kosala ba makambo ya minene pona bandeko mosusu oyo bayebani te oyo bamonaka kaka bango ndenge bazali kosufrir mais bato yango pe bazali na bango oyo ke basalaka yango pe na ndenge ya silence. Mais ezali pe na bato mosusu oyo bango bamonaka ete tango moto azali kosufrir ezali kosala bango esengo wana nde mabe. Wana nde mabe ndeko lipamboli tolobaki yango lipamboli ezali kaka teke pozwa yango il faut tango mosusu sala miracle moko boye ou bien moto moko ya abanda kotangela o Bible du début jusqu'à la fin te
pona kozwa lipamboli ndeko yo moko koluka yango na ba geste na ba acte ya kitoko koko banda kopose oyo koko sepelisa Nzambe. Tala acte oyo bandeko bapose komona kaka ndenge bamonaki ndeko wana ndenge azalaki kosufrir, tala ndenge bapesi aide ndeko wana ke na hôpital ake kozwa baswe. Nzambe apambola bino bandeko, toyebi ete oyo bopesi ezalaki na yango ya mingi te, ya mwa moke oyo bozalaki nango, me tosengi ete Nzambe abakisela bino ya mingi po ete mbala ya nsima bosala lisusu ya mingi. Lolenge moko mpe bandeko tozali koyebisa na biso mboka na biso wana ndenge ezali wana po ekende liboso po ete ebima na kati na baproblème. Biso pe ba diaspora tokoki kosala mwa quelque chose pe tomoni ete makambo ke liboso sans même kutu to parler na bato ya gouvernement kaka biso moko ba diaspora congolaise na o biso tokoki kosala tokoki pe kosala likambo ya munene na mboka na biso. Mais eloko ezali kozanga biso volonté po tolingi koyoka o kuna balobaki te kuna soki basali bato mosusu bakomi kosala likolo ya ba intérêt na bango personnel bakomi ko inculquer ba makambu ya mabe na mitu ya bato mosusu po ete basalisa bato mosusu te. Par exemple ndenge gesto bandeko basali mais okomone pa ya bato mosusu non mais pourquoi bino bolingi botindela mutu wana mbongo gouvernement ya Congo kuna bango bako kosala quelque chose te yokananu ezalaka te. Bino bokanisa tawa na bapoto tovandi ba problème nyonso to ba mindele bazalaka na yango. Est-ce que gouvernement kaka ndem tezolaka bango solution? Mais non, ezana ba problème mosusu esengaka ete ba peuple pe bakoki ko edane entre bango na bango. Yango na tozali koloba ete bandeko ba bolingo il faut koyeba yango ete Nzambe alingi biso mingi. Nzambe azali na bolingo yango wana tozali koloba ete ebongi malamu biso ba peuple congolais to banda sikoyo kotala ndenge nini tokoki kobanda kosalisana. Soki tozali na kati na likanisi ya boye mboka na biso ekokende liboso. Vraiment na remercier mingi bandeko oyo Mama Irene Nzongo, Mama Valentine na Londres, Frère Paul na Irlande, Siala alias Tika Abubambi na Londres, Lievin Chipamba Senghor Nzeza na Paris. Pe to remercier bino ya mingi na geste bosali. Vraiment Nzambe apambola bino. Losambo na biso ezali kaka ete na ba problème nyosu bozali na yango Nzambe azanga ko assister bino te. Abakisela bino ya mingi. Mama Rosaline nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment bandeko oyo nyonso tu bosalaki geste pona ndeko oyo asilaki kozwa masasi pe azangaki moyen ya ba traitement na ye. Nzambe ya pambola bino, Nzambe ya bakisela bino ya mingi na oyo nyonso tu bosilaki kosala pona ndeko. Vraiment boyebaka ete oyo bino bosili kosala sango wana etamboli mokili mobimba pe bayebi ete eloko bino bosali jamais tango mokili tozali kolobela yango boyebaka yango ete Nzambe pe akobosa na bino te. Nzambe akobakisela bino ya mingi. Tala ba geste ya boye oyo biso tokoki ko appuyer, oyo biso tokoki ko tombola mongongo pona ko féliciter oyo etali na mboka na biso yango yo. Mais biso toko appuyer bato yo te bazali koloba ete tokei tokobeta bato wana tosala te. Biso il faut to appuyer ba geste ya malamu boye. Yango tolobaki ndeko Radio Zumel 1000 ezali kaka radio te ndenge bozali kokanisa. Soki osali likambo ya malamu emonani na mokili ndeko tokotombola mongongo pe tokoloba yango. Tokotombola mongongo pe tokoloba yango pe tokotalisa na mokili malamu oyo osali. Ndeko boyebaka ete bato basali likambo na ndeko yo. Tango biso tolobeli yango, tango tozali kosengela bango epai ya Nzambe, bayebaka ete bandeko esika bazali bazwi ba mapamboli na bango. Ata nanu batushe yango te mokolo kaka oyo bapansaki oyo bazwaki bambongo batina basali batransfer na bango batindi na Congo mokolo wana ndepe mokolo ba mapamboli na bango oyo se ekotaki na bandako na bango. Ndeko zala na kondima na yebi ete Nzambe asapamboli bino ya mingi bokozwa pe ya mingi, bokozwa ya mingi po ete
moto oyo apesaka mpe nzambe apesaka ye azongiselaka ye na basanse ebele. Bandeko ba bolingo na banzi ete oyo tozalaki nango yango wana mpona kosukisa na kozanga lisusu te kosenga nzambe apambola ndeko Irene Nzongo, mama Valentine na Londres, frère Paul na Irlande, Siala alias Tika Abubambi na Londres, Lievin Chipamba, Senghor Nzeza na Paris. Nzambe apambola bino abakisela bino ya mingi po ete geste bosili kosala mokili mobimba elobeli yango pe mokili mobimba yoki pe nzambe vraiment abosa na bino te na ba problème nyonso to bozali na yango na ba circonstance nyonso to bozali kokutana na yango ezala ya malamu ezala ya mabe nzambe azangaka ko assister bino te po ete loko bosali ndeko nazali koyebisa bino ngai mama kozali tango na talaki babilili wana kaka bazali kosite bakombo na bino ngai ma ya miso elingi kokita na lobi nzambe soki bato oyo kutu basali geste na moto oyo bayebi te oyo kutu bazali pe ndeko na bango te kaka komona ya pamba tala geste basali te tango tozali komona bato mosusu bazali kolela kombo ya bafemme violée baza pe kozwa bambongo na kombo ya bafemme violée mais bazali kosala geste te yango nalobaki ete non nzambe apambola bandeko oyo abakisela bango ya mingi po ete soki kongo na biso tozali na bolingo lokola bandeko oyo touti kotanga kombo bandeko kongo na biso baproblème nyonso tozali na yango na banzi ete ekosila. Bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko ba bolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima ya biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.